est-ce que fallait prendre un zaman qu'on finga bawario bazoba te fallait pour parler biba faut comment ba to tantine oh mais que non tantine ndeni APD oh ta tantine jazz mboto bisika zale oh mais que tantine ndeni tantine jazz oh mais que tantine mama kuluta bana est-ce que me to ça pas ko changer yo moi si je déjà bima na oh oh vie privée na et la vie privée te faut yes APD muto ça veut que azap MPD international te national donc on va dire la mission chance ma comment les combien de vieux te benga tantine non pe qui saute ah bon oh vieillesse mission vieux jazz tout justement dans la toilette il y a vraiment il y a santé qui est alors maman Pacha bien na biso beta ki sete ke ba salela ki ye papier ba kende ko tika ngo na ambassade ma mutasali to yebi na biso ye vie bomako obeta libanda fort ko saba mitema mabe wana biso so to ba congolais to ba ndeko so lingi ngate comment ça fait nga na olingo l'amour c'est réciproque linga muninga avancer na œuvre na ye yo tango ya yo ki ba kenda ba kimaka biso to lo barate to sala ngo pe ba analyse te na ndenge moto yo ke la ko kutu ba souci nga mama be pe anga kanda yo moto basi bakoma kokima yo okoma mokelekete tope ozopesa elengite impuissance sexuelle tope yo pe mwasi mibali bakoma kokima yo po okoma potopoto mai elengite gunyo sesila tala esika oyo ekopesa o solution po nzoto nozonga malamu Top Clinique Sexologie ezali esika oyo ezali ko traiter ba maladie nyonso o etali sexe ya mobali to ya mwasi a bazali na spécialiste ya solo ngai moko na bino docteur Marmo on assisi na campus et puis na kitanga na Belgique na Poto na université catholique ya Louvain pour na bima sexologue makambo etali sexe donc totetaka yango pa ya bibali et puis pa ya basi na Top Clinique Sexologie bazali ko traiter ba maladie nyonso lokola faiblesse sexuelle to impuissance sexuelle et éjaculation précoce allongement to pe grandissement ya pénis stérilité ya mibali pe ya basi ezala mwasi oyo asila elengi mai poto na sexe na ye awa azamu bimba po akozonga intact niveau bako traiter ye na ye moko akosepela koyoka goût pona bana ya poto boza déjà mon bimba po consultation ezali ya ofele pona bino bazali kofongola tous les jours kobanda lundi ti samedi à partir ya 8h30 ti 21h pe dimanche à partir ya 9h30 ti 17h30 aux Amobimba. Et Zouami na adresse Oyo. Première rue limitée en face ya collège Saint-Raphaël, Passerelle. Eyo Kanye! Ok, bisaki nyama ko. Mais na mo pe nyama ngo pe. Doko ne mo gi mo pa na ebite. So ba ami mo ni nyama mi bombi e. So nga so na kebiso fo yoka. Oso yoka so la kuteli no beto. Na moni ba adresser ye, ba tie vraiment na cache et pas vient na biso ye moko. Les grands mopao encadré Niamache na cache, ça va déjà, c'est bon. C'est pas ça Niamat. Yes quoi ça moi. Mais après c'est ça qui t'a moi. Ngapi bo benga ngapi dernière fille a ya ne pas la sima ngapi na intimité mutaro ya ka ngane na yebo na clôturer. Est-ce que biki yaba no défendre Ken Makasi avec mon nom comme abe yo comme. Ko comparer ngana manikete ko comparer ngana ye c'est trop dire. Na la carrière moulai ya osala. Manike déjà ya bandango na kimukoloti. Ah. Boni buzoba boyko osa oya atosalo ba debo tala information te boni bo so azaki ngulu asko atika ka epoani héritier mais héritier tikali atika héritier tikena ba bon souvenir o ezaki na vile mo bimako bosa na rango te bandeko bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba.
ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée eyokani. Na featuring ya vie na biso mopa ona papa na biso wazé quoi ezala ngolo malonga te mais premièrement d'abord na CP de la réconciliation yango ndeka m'intéressé nga mamba featuring na bike ebeta na ngote po ba beta musique a chacho bon ce qui nani notre légende Koffi Olomide akena wera suko parce que moi lo mo tala wazé quoi kutu fleuve badini soki océan badini boko mema ba osuna fe wala bomit na pe analyste mais beaucoup plus ngana soda vient nga Ken Piana Makizembe mutu nyonso a luka Ken Piana na conflit na débat ngamo lisa ka nguma 3 fois la kinda na roya ko affronter bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bavé wako mikolo relève eza pa na biso. Ba biso ça veut dire biso ne ba jeune. Héritier za jeune. Faut soutenir Fali parce que Fali pour pas jeune. Na esa vie so rasili alingate adiembe na sima bina filé. Wasili ndeni. Ya asili ndeni vie par rapport vers za subongo te. Po bina filé mikolo makambo eza. Mais Veza que là dans mukolo pendant ça il ba jeune te Veza que là coli déjà mais on va voir stade mikate hein on va ba Fali pour pas possible et c'est une expérience ya mbiaka parce que moni Veza que dans za bongo ambiaka na idéologie mo refanda makambo ezo senga fo yenda coordonner ngo Personne m'a conduit, au monde Ken Piana. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te relaxer un peu dans le maramoué que le Dieu. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa,
bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez recevoir cette magnifique vidéo qui est présentée par votre humble serviteur Cyrus Mamba. Dans mon plateau, je ne suis pas seul, Nazana, 3 fois la kinda le feu. Laki Mikolo Bengé, moi, je suis patron à Bango. Si mon réalisateur Makongi est avec moi, on a déjà plateau, on a recevoir mon invité. Bonjour, 3 fois la kinda. Bonjour Cyrus. Vous allez bien? Naza bien Angolo Nzambe. Biso mimi ba franchise tozala na biso ra déjà bien. Taka binzambe kaka. OK, na. Non, après ça lombote nanga vana banda na ye moko le grand prophète. Biso Nzambe apparaître vraiment na Congo. Na prophète Emmanuel Dodi. Le prophète qui amène le message de la paix et de la vérité et à tous les affranchis de partout. Je sais que cette émission va faire également plaisir. Na Papa Linge, le patron de Bessingombe. Voilà vraiment muta soutenir na ba conseil. Le papa Dovane de Nevu depuis Lyon, Papa Linge, toujours. Ok, merci. Donc, Mikolo Bengo, le dernier fille, il y a boîte. Ce qu'on expliquait, non. On a mis sur le nom, on a eu les nouveau-nés. Expliquez-moi. Toza awa, toa na katia fimu na fimu, na idéologie ya vie nanga makizembe pen ken piana. Et puis va to travailler vraiment à toi na même moral na vie na idéologie ya vie. Yango to epeto kotaka makambo ndenge zalela kaka. Donc moi na suka ndenge vie nanga validi tamboye moral lobaka petite sœur à Palais. Nga ma petite sœur à Palais quoi toza na vie. Donc oza fier ya Palais na bino. Wala ko to ya lobela te yo mo so mona misane makambo ezo pesa mati. OK. Makambo ezo pesa penza a. Vraiment deux qui obi oye na boîte siko yebisa boîte ba mona ka ke non film ba yesika la film na film olo ba ebele. Merci beaucoup pour la question. Directement, je réponds à tout le monde parce que beaucoup de personnes peuvent avoir tout dans le. Premièrement, on a fait chroniqueuse, on a fait analyste, mais beaucoup plus, on a soda vient dans Ken Piana Makizembe. Oh, il y a solo. Parce qu'on vient de ça déjà trop. Pour l'instant, on a 5 ans à ta retraite. Au point. Viens payer ma peine parce qu'on a un relève naï. Oh, bien sûr, on a charge de nous. Oh, d'ailleurs, on a payé ça. Parce que ngasko ya mi balé le roi, yes ko so azato bino no maman bo monanga. Le vient d'azabonga sali trop, après si trop na chronique congolaise, muto so Ken Piano. Oh, Ken Piano, azaleka ignorant. Vient de sali ya makambo, asali ya trop. Vient nga on a ese mi vezo retraite tikelanga. Yo pesa nga makambo nga na zo nga relève. Est-ce que so yo meki vraiment ya Ken Piano okutanga? Nga na yo c'est le droit de réponse. Vient na lingata lo ba mingi. Il y a vraiment un soldat makasi. Nous avons vraiment formation idéologie nous sauvé au moins des pitopal à Zalara Hervé pitopal. Il écoute en répondre ngasko na zana so yo yekanga l'attaquer. Oh. So siko pardon. So siko mutasa par exemple c'est kende mutasali mabe. So muta réponse chez yosko yo na mabe na malamu na nga na kana sima na ye. Konga pena boya lo bara malamu tenga pena boya lo ba mo mabe. Wala ko participer à lisumu. Te esa ngo lo tenga sense ga ngaka na zaka na ye. Yo na lokola papa. Toujours. Donc avant la imaginer. Moi quand nzamba ba créer la son image. Ngasko image ya Ken Piana Makizembe. Ah foza makasi ya za. Naza de makasi. Au moins ne vient d'aza bongo. Via suna tango lo ba te. Via comme trop bise.
via tonga ba palais na ba kinkole 4 niveaux nga ya to ba ka sur 4 niveaux mais nga c'est qu'il y a même nga ta 10 est-ce que yo mounion on vient après traite yo ka c'est quel bilo comme ça tu bon mona quel pe na ngo ya lelo ya lobby ya kilelo via na chaîne de côté la mbongo via comme boss ya danger ya kolobela te oh ya solo oh ngana bon ngana za bon bien sûr muto so landa mbisa nda biskama echola ngane na zana al talent intérêt na ngaso intérêt na ngaza to kabwa na via sali nzali ngapi ya send mais so ngana on maintenir na zaka pona bike marambweza oh marambweza vraiment après ça peut makam ya kolobela kute po wa muno so ebike via solo la na ye wa ata ba shege ba nani ba bike so kuta ina vie tala kutu ngakutu ya libanda kuto bazo so bon ngakuto zane tongo midi poko. Donc, mutu nyonso a luka ken piana na conflit na débat. Nga mo lisa ka nguma 3 fois la kinda na roya ko affronter. Non ya vraiment affronter mais za makasi. Pena bike ba obanga. Mo ndeti wana da kimit. Na pesa ki mise en garde ayoki atosi. Atosi penza de même morale. Pour ne pas trop tarder, toki na émission Papi Momane héritier. Tobi ke biso tobi ke mikolo fali na wenge et simba vraiment te mo yebiti te nga na yebite yo ndo lobango OK tobi ke nani fali na wenge mikolo e bala te mais mutu nyonso yebi que héritier a dernière venue ya wenge siko lobby la émission Papi Moma héritier a encouragé fali siko est-ce que wenge bozo ma bete tondeni premièrement. Merci d'abord pour la question. Et puis question peut et ça la plaisir honorable Papi Mambo. Comme honorable comme ministre, un ministre des affaires, il y a sécurité na coutumier, il y a Congo central honorable Papi Mambo Mambo tenayo esika ozali. Foye baké ba vie de ba komi mikolo. Ba vie ba komi mikolo, relève eza pa na biso. Ba biso ça veut dire biso ne ba jeune. Héritier à jeune. Faut soutenir Fali parce que Fali pour pas jeune. Aza la dernière fils à Weng, Aza la dernière fils, on a un problème, mais héritier étant que jeune, à soutenir au hasard collègue, je peux dire grand frère, mais collègue parce que ça Moussala Moko. Fali pour pas encourager nos sobaya. En plus pas baxer que loko moko ya linga Moussala mala Moussala kitoko. Parce que Fali a ça Moussala moko ya tokos. Netka na science fiction ya relobela koute. Yango moni héritier Watanabe a soutenir qui Fali pour pas encourager batu nyonso balinga la bonne musique parce que yemo ka ça na musique intelligente. Et yango moni a soutenir qui Fali pour pas batu nyonso baya ko soutenir. Ndeto linga ba preuve d'amour à boy. Un être mal lisé là quand on m'a 3 fois là qui n'a rien bolingo vrai. N'a rien amour moi sincère. Comment on a preuve d'amour voilà oh héritier ça c'est encourageable. Félicitations vraiment un artiste. Non c'est non l'héritier m'a bien que mal. Non mon rara aza jeune moro aza bien solo la bien. Pour que ne ko bête na showbiz a que ne ko encourager bien affilé. Ozomona aza artiste mort vraiment so participer à l'évolution de la jeunesse congolaise. Donc en tout cas merci et félicitations à mutema malamu oyo za nango héritier Watanabe boss live. Donc na les langues fort. Quand héritier Watanabe lobaki to ozala le 29 octobre et pour nous soutenir. Mais abakisa solo moko lobaki ya bat misusu ba beta musique. Pour na bango moko bazwa mbongo. Égoïste. Na miso pe ba beta musique pour tonga ekolo. So taka nol ba bongo alo sa illusion ya nini? Alors ça illusion oyeba ke mutu mususu asalaka eloko soit pour na mbongo pour na visibilité. Alors ça le repas pesa ba tout plaisir te. Ah? Oyebi no de mutu na olobela. Ngana hapo na tanga ko mutenga asala la publicité mutu te. Ngaso mwenga na olobela kombo muteke na olobela kombo vie na ngam kelpe na makizembe. Oenda futa ngaso ine na yoki likamoro à la contre na ye. Ngana yo répondre. Mais ya mutu mususu ezaka na yo sala nga analyste na pesa point de vue. Et net héritier Watanabe beta da loba ki bongo. Asaka illusion na il y a une certaine catégorie ya ba musiciens congolais o ba sala ke loko par plaisir. Par plaisir ya bango moko ya biso ba fan te ba toto linga bango. Net héritier Watanabe basala la musique moko intelligente o etira biso ba fan ba vient nga Fali pour pas di cap la merveille aigle. Il passé la musique sur biso ba fitolela la musique ine mingi. Ce que zo mona zo sala loko moko pona mboka pe pona batu. Même so égoïste. Asa eloko moko pona ye moko pona mbongo na yangi na bane mbongo pe banda lelo nginda te lupanga malongeza te loko malongeza te. Tu vois ce que dolo ba. Te na tanga ko ba mutu te. Leti vela nga ken pe na sali chronique na ye e futi asombi on a comme la parler on a te. To tonga ngo déjà maman na bord ya mystique. Asali musala pona plaisir ya batu nde futi mbongo nda sombi lupango. Même sou ba sala nga pona ba sala kaka. Est-ce que ça là vraiment fort? Toyoka
Tobiso total qui live ya Fabricas non. Azaki Nicolas avion a filmé bien affilé à l'équipe. Après dans quelques instants qui va news que nera sala ki bongo ba mettre dans nos nani bien affilé na aéroport pour ba saler mabe. So yo wa bula vraiment munya ngondeni. Pour rappeler on dit balanga te bon na yebi pété. Eloko ana déjà ngana kondana kiango. Na esa vie sora sili alingate adiembe na sima bina filé. Wa sili ndeni. Ya asili ndeni vie par rapport vie za subongo te. Vie sora sili alinga rodiembe te na sima lek. Po bina filé mikolo makambo za nanga ige. Félicitations d'avoir la musique aux bêta. Travail penza et que c'est bon. Ce que vie sora sili fa alingate adiembe na sima bina filé. Po actuellement on a déploré qu'on a dans dernier degré. Ils arrivent bien tant que ça là net quand on fait une boîte t'as pas besoin de selfie na souka na bi anazo selfie na Marius hein Cyrus Cyrus je peux comment on est mindele bo nazo moi photo na Cyrus non senga vie na probation na fait zala et toi ben intellectuel photo ça la makambo na ndenge ya ba intellectualisme moi ba yele moko ya kibo moto attention aux intelligence te senga tanzamba peso sagesse pour intelligence to zora na mokili be sagesse to bota maranango ozomona faut ko linga ko ça moi bongo faut ça actuellement les amabe ce que tel ndenge actuellement ba conséquence est posée pour bien faire tant nga ko bimawana ba maître ya maestro ba ndeko ko zelaye pour ba betaye ba yeba ki ndenge ni ke bina fila zona parce que à partir ya life wana ndeki ko sala ke batu ba yeba ke maestro pardon bina filé azana quand tu as ya vol moko na maestro et heureusement vient na biso ya likundi protège azalaki na bubulu yondele soki yesko azalaki te ndazo ki bina fila kotisi na mutuka bakena ye omona nzamba tikara bisika moya na nzamba ngara mo protection divine moko ezalana pona découvrir et le moi vraiment na déplorer que ngo makasi via betaki libanda malasima viki na nga petite sœur na kopé ça peut c'est pas moi mke pas betra munda mikolo pe babinara donc vient balasima ameka mpe ko bandela te pour ndi pété occasion sur moi na pour moi ibike batebele ba sepela na acte wana te et ça là qui vraiment bien te so supposons que bina fila kitaki wana ba mettre wana ba attaquer qui est au moins te protéger sous préjudice makasi donc faut ko éviter tant que tozokola moi maturité moko faut ezalaka kati na biso et ça la penza bien avant la lela qui en côté mais lorsqu'on y a ils ont assuré que non n'engé à cela qui live na et ça n'ont esprit il y a moyen matin avion allez ça va que non il y a voyager ya yo no voyager te ngalote la eso fait ngalote ce qu'on a zo ba moi ba chance on a voyager pour ma famille père na Lubumbashi et moi ba mami kilimususu pe ba frère d'ici là tozo moi ba chance ya rokende au moins aux aéroport so aussi si ba check-in pour moi que le bisika avion eza bakenda makolo te eza ba navette moko ba jeep ba mo ba mituka moko ezala wana et même rabatu bokei bazaki vol moko c'est que ta bazaki dena bakati ba checking wana basalaki nini ba monanaki donc ta bande avion salaki le roi ba ngo neti a sauter le roi premier mama Welisa moko boye il vient accueillir Koti akelo lo bakema eso c'est coucha olobi yango mais comment ils sont couchés te ngala lobi mwana te yondo bimisi yango parce qu'on a pouillé yango pour que ndenge moko na idée nanga mais ça c'est que bato bana biso ba comprendre mais les bandelo lobaki que ceux qui maestro ba asenet ko kita a diemela na sima mwana na été mais to yo kana émission ya Ken Piana na mutalika suna Fifi ba lobi que Fifi lobi nini que ayaka no na maladie ya mine mais maestro ça il est prière sur place à biki yo sko ba sko prière ngo non on a idée na question na yo mais non on a silisa par rapport yo ya question tout na kinga liboso parce que na comment ina soukalté j'ai dit ceci au moins to ke na aéroport wana ezala mi tuke me marabisoti via Welisa ki akoti abandi live par adam artiste net nga va no sala nga ba Air France boita ko test de l'air la moni maestro Fab Gaz moi sta moi tout nga place bien affilé so pe na yebi ba ya ko fan de place intel je pas ka fan na ya bandi na live ba da place bien affilé tant ko le kaka kambala moko marambo pe samia bien ce ko abete déjà bord wana yo mota bien affilé kota ki amona naki mais eso pas ki na revient eso pas ki vena bi kamba sima ozongela te pour ma eso fa ba artiste passer la musique moko bien mais à façon via za su ndenga zala kité ce ko bien affilé vi kana moi base bi ke so ka bete bord na biso to yo sala ba analyse ba ni to pesa moi ba vie et ozong ça vient na top donc à top ana ole matisa et matisi bien affilé et misi bien affilé le roi moi grand ozo mona vesco moi so ya ngwana tout justement arrête
Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Parce qu'on a zonga na question na mi balé, na bike question tuninga avant de répondre na personne mbote na oncle na ngana Naki Mukoko depuis Angola, le boss Naki Mukoko, le papa de Patricio Mundele. Tokos toujours. Question nous ala qui ya Fifisi wa ndenge Fabregas après là qui est non. Mine malade ya mine maman pour essayer sur place. Letinga lizana kanguma 3 fois la kinda. So le prophète Emmanuel de Dachenga maboko te na mutu mutasimba ngate. Oh. Mutasimba ngate. Non ebisalo. Po ba milimo de tambola rango mutu mutana ba esprit na ye. Même biso to yebi musique nyoso musique congolaise na biso. To yebi artiste na biso lobi te ke baza bandoki to ndenge ni to yebi ezala ka bongo avant muta sala moi musique moko apela to ndenge ni to yebi. Moi mo ba biloko ne zanga te. Siko ser na ngata yo moko na condamné no acte posa ki pe na moment ya faiblesse ya douleur. Tato senga ki moi au moment ki apela waka occasion. Mais amona oso occasion de occasion pour abikati ngala na passe ato elinga nganga to elinga mutu ni na konzima kakati eloni siko la soki na ni Fabregas anga na lobi te kazanga nga koloba ba propos nga na lobi te oya ko bima lokwa nga na traiter nga te na lobi boy ngala na état de faiblesse bazo bela ato elinga nganga to elinga médecin ato elinga mutu ni so ka la monika a porter elinga ako porter nga impuissance santé na ngeko zonga na boya te mais batala rapeti biso toyeba misela biso ya Congo ba bato moko ya ba gris quoi taro tielo maboko ebite yo monika tielo maboko ebele ko ni atikeli yo na vite oya ko bima bo vrai chéri mais ba bengo te neutraliser ko maso na bimbe mutabenga te za libabe munene skola ba nanga mo boyo monika ko biki bo ebele ko ni etikali yo te donc faut vraiment saka ya ta na prière papa o tiele mo loboko so mo eloko moko etikala ki elongwa toyebi ke Fabregas asambelaka l'église vous allez expliquer au cité na l'émission moko ya Ken Pia na lobi ke non Fabregas en respectant ba principe ya ba prière comprendre donc là ke bon nzambe na ye d'ailleurs ba beta ki mwana onani voilà ya pito mutalo ba bongo ngafona ke etala ngo po ya pito so akomola mabongo eza regrettable nga pe na osilika te non silika te via ko loba bongo te ya ba ki non azala Fabregas ale nga ba principe ya ba prière faut ba benga ke 5h akie kuna koma 6h après bien souci ni makolongulu 4 degrés dia kende ko kuta ye makolongulu te dia kende ibasa na émission kwa ne ananasa na analyse quoi soit akie kuna ba ese que non azata bimaki depuis 5h na ko koma via mona ke Fabregas sa kita nani ma so kita makolongulu parce que makolongulu d'après yo auta ki ne prière nda ye makolongulu nanga yebisa ki mona batala biso mutu batala biso ba zoba te ngalinga suna ngala ba ese que nata je sais que te ngalinga ba analyse pamba te so bo te na hotelema mutu yeba na ya bimeli makolongu so d'après yo auti wapi aïbisa quelqu'un non outil prière nda songi makolongu église ni bato franc-maçonnerie moi c'est église di doit kasi bango ndi mutu bazala msula te na tangi bato wana ba reporter na place bato wana ba balara danger na ki manga problème bon ngana ebite mais yo mo so mo da mutu oya aye makolongulu d'après yo outil prière bon na ebite ba église ngo
po biso giza biso oya makolongu mbe ba peso tali papa ti po biso to aso bata ba mwana ba biloko ezalaka na ba mapapa ba bata poto batindaka bato partout so to peso li papa ba yo muta ote giza yo makolongu lo kivango na ya pito masima okete masima kete mais il veut qu'elle te dise qu'il y a le gambon jamais et bon so vient na petit vient na lifanto ana mère na palais mère passer c'est la PC moto bisika zali vient risquer ba vient ba petit te vient masima okete nga bika mbasima vya kete wapi po nga nazalaki te moyena pesa vie na nga ezalaki te nenga na yebo na pesa vie mbasima okete boso so mengi ko mo live ba ke ba voyager par tata ke pété vele a voyager ati to yemi ka voyager vele a bala reza na ngoro diembele pe na sima na ete to yemi ke oza mwana suko o saka vanta tata mi o ya ke so bongo te ngala mbeza ndela mwana te papa zani lo te ba ko saka ke papa na mbongo yo sko ngo boyango ke ya pito ana la te la boyi na kate to continuer mission na pesa exemple to continuer OK total mais viens basima qui était na insister pe amakasi viens basima qui était ba risque élevé te me vient okende na ye po via za mwana pasteur Emmanuel Dodi biso soko yena ba jemoko boyalo yenge yo moko lekana viens pasteur so lo ba soki o meki okufa donc viens okende na ye eloko ya nango te OK mais mieux vaut prévenir que guérir bon m'a dit papa na biso papa qui na yo qui va prévenir mais après on a encourager zambongo bongo foko lu foko nyo kwama mais fa lu mbongo viens za de patron to changer sujet là on bandela combien de fois viens a ken pena kata vient okela te vient déjà comment se retrouver na e soko ke na pesa boko ça pesa combien ba $100 ba $200 yo ça là oh so ku dani na ba bi na filo ko zo ba 1000 bon to continuer na biso donc OK ça mais so fa bika ko pesa $100 na lobi bongo te ya to changer te to ke na sujet musu wa sujet lo beze beleti wa de to lobiti OK to ki na live ya Fally Jazz a lobi ke non Fally a bengi ba wayon tout ba za la pesa tantine Jazz mboto bisika zali obeki tantine ndeni tantine Jazz obeki tantine mama kuluta bana ngaliza ka ngumba la kinda leka sisi bebe la mama mbala te bien azane fier aya ya quoi continue na question pour nous répondre tomoni a ici a lobi ke non Fally na live a betaki a fini ba wayon tout zoba zala zoba pour te comprendre l'idée wala te elle aura président de la République au fin va peuple congolais ba zoba ya ta nyonso za théâtre te non na biso za président biso moko fachi béton motema maman Denise a fini ba congolais ba zoba est-ce que zala pour Wario Fally pour passer aura président ba Wario Azan lokola te pas président ba Wario yene mtape sa ba Wario idéologie so est-ce que Fally ponanga za monga ko finga ba Wario bazoba te Fally pour lobi ba foko komoni bato bele tantine biki no tantine ndeni APD yo vanda na fo ba APD muto yo so ebika za APD wala za débat tenga na pesa réponse na par rapport à maloba oya lobby tantine tangu aigle lobaki ba zoba zara zoba alobelaki zoba na sens que fermation de chez calé date za maintenir bino no so mona ki tozaki na stade de Martin vient na ken pena makizembe ba validi tambo bazalaki ba ido bokwale bazalaki ba mutalika su bazalaki ba sponsor makasi ba bubuli yondele bazalaki ba vient la biso na netel ngombe bazalaki ba to makasi bazalaki ba bralima e ba sponsor ba sokin ba ya nani ya bato bele bazalaki wana siko ya zo ya aya kopesa ba information moko eza fausse te habite que te commencer ça fausseté mais ngapena tel live vango fallait lobika bazoba kasi ala bazoba par rapport ya bato bazopesa information que o date eza annulé concert eza sous maintenité ndenge tantine ki kopesa information tantine ndenge nini est-ce que mito ça zoba ko chose yo moi si je déjà bimana e la vie privée na et la vie privée te faut yeza PD muto ça bika azap MPD international te national te azap national te azap plutôt international azap PD moi qui songi si mama pa babasi ba basi ba songi so za molimo bana basi katina e moi molimo Jezabel et a katina e so ba basi mba songi ba lo ba trop net nga so ina plateau te so ina fan yo po yebaki na zone za grave nga vraiment na charisme moko ya kolobela te na ya koloba so ina na plateau so ya taza na plateau tata za libanda plateau azala ka bongo yo sko lobi songi eza
Régime à eza tantine. Eza batantine. Eza tantine, batantine mais eza tantine. Elle pense à songi songi. OK. Boya bongo ko. Biso vadi mutfaye bao oza no charisme. C'est peut-être bengo lesbienne. Pour ça qu'ils sont songi. Tende ko lobelit. Ngana vrai chéri makasi boy ba joba lela nga tona ke za lesbienne deni. Ben c'est yes koyo mibali ne balingaka ye. Yo mona. Oh, yo ebite ka sa PD. Yo mona. D'accord pote. Bakangi mikata, kata to sisa. Akata po nga débat oyo po yuli makambo ngosela débat eza déjà bongo ba no so bebika sa PD. Donc on va dire la biso chance vraiment comment les combien de vieux benga tantine non pe qui saute. Bon. Oh. Vieillesse biso vieux jazz tout justement dans la toilette. Il y a vraiment il y a santé qui est alors maman. Pacha. Pacha. Nanga nyongeli yo. Ko nyongela ngate nyongela ne yepo so pesa ba information oyo ko distraire batu. Po batu ne ba sabongo ba za date ya le 29 na mutu. Sko ta yeso pesa ba travers ba information mo ka travers e ko distraire batu. Nenga mo na information vient na biso na sombela ki biye pesaka. Tango batu bazo yoka bongo e rosala bien te. OK. Donc on peut cette information ko reporter préjudice d'artiste et rosala bien te. Mutu so za na date zo la mukona date ya le 29 na mutu. So yo tango zo ya zo bele makambo so ko décourager. Mais na bike ba yo ba za décourager te biso tout rosala na poto soutenir artiste munene mboka na biso Fally Ipupa oya ko beta le 29 octobre na stade des Martyrs. To rosala wana. To rosala penza wana. Ba maloba ya ba travers biso to tala ngote to aka focus. Tantine a été distraite. Il y a une féminine parce qu'elle a moi aussi. Tantine a été distraite. Bon, on a la besoin de vie. La vie n'a pas bateau, on a besoin de commentaires, de suggestions, on a focus pas na bango. Donc c'est un peu ça. OK. Donc il y a une dernière nouvelle. Biso just to na biso qui vient na biso waze quoi, na vient na biso leader ya Pomba Kofi. Bayo ngala bango te ça fait des scènes baloba kutu. Muko bango ba yo connaissez que Satan na nzambe pe bayokani. Na yebi pe lo bango. To ki sango ke no ba na studio. Asa Satan nzambe pe bayokani. Po na yebi na ngate. Po ba to monde ba na studio. Te Satan nzambe bayokana te. De so Satan zali felo biso to ke lola. Mais e anango na lo ba za nini? Angali ngana lo ba terme moko eza ba mutu tango zo ka comprendre maman na lina loba. OK. Et d'abord featuring wana et produit longo lo malonga te. Quoi? Ah non, c'est produit alors malonga te. C'est que tu as bimé cassé bloqué. Et au cassé ni po ba pétage ça derrière na marché ba bloquer ça na marché. Et le roya na ngote. Viens ba sanga na bongara po bon mais premièrement d'abord na CP de réconciliation. Yango ne kam t'intéresser nga. Ba mba fitri na bike beta na ngote po. Ba mba beta musique à Tchatcho. Ko ye mo pe vient so Félix Oise ko lo bango ya beta musique à Tchatcho. Donc po Fally nani. Les gens ne sont pas mboka a beta même musique. Ils sont que s'attendre dans la ville au monde de Teba World. Au moins, il y aura Gali Garvey, na Kofita va beta featuring. Au moins, il m'a remboursé ça. Ils sont de l'Ingarabongo. Bah featuring sont aux la raison le roi ya grand mopa les gens de la musique congolaise. Kofi Olomide, mon papa que je salue, que je respecte beaucoup. Donc le roi va featuring na bango na va faire rigola. Moi faire sera Mati via Betty. Maman m'a solo tokos. Au moins, ta featuring ya Kofi Olomide na papa ou manenge PC là. Elle va featuring à bongo de tozozela. Bon, na featuring ya vient na biso mopa ona papa na biso waze quoi. Ezalongo lo malonga te. Ezalongo lo malonga te. Kasi yesu ba beta musique moko, ba to beta musique mo ezalongo to yoka na biso musique ya Kofi Olomide ka de to message na biso royoka. To royoka na biso lo moko étrange te. Mais biso to lingaka lo moko eza ke tozo s'attendre nango te bimi kaka boye. Pour epesi bakam. To lingaka ne bongo. Donc ba ki inyo ya Waze quoi na Kofi et pesa makambo te. Et pesa makambo te mais to sepeli la réconciliation. Réconciliation des autres portés biso implique pour mona papa biso après longtemps na ba guerre d'esprit ba se réconcilier. Ça peut bien pour un jour peut to mona artiste na biso mboka pe na aigle ba ko kipe. Lizala ngoma 3 fois la kinda. Ngapi bobenga ngapi dernière fille ya ne pas la sima ngapi na ntimite mutako ya ka ngane na yebo ide na clôturer. O wa ko kangili buma vie. Na kangili buma. E mukongo ko tuna bona bosa. Ya ngwana. Mais na lo beba petit à palais, te pas petit à palais via au bakisa na ye. Mais na lo ba ka ça système professionnel. Un système professionnel. Toujours le fait. Obo so so mususa yo benga na.
Bon, boulot, boulot, ma bien exaté. Faut bien te bino bana suka bozala, so bino kangi place musaye o tele poison leki. Oh, tika ba moral wa. Ba to ka sa lo. Ba to ka sa wa la mutu wana tia ba poison ba bilo kwa. Te ko tia poison. Te simete Sakis Mandala, ba biso lokuta na boss Eric Mandala le kaka pas Sakis Mandala. OK. Toujours. Bon ce qui nani notre légende Koffi Olomide akena wera suko, parce que moi le moment. Tala. Oh bani Koffi Olomide na wera son. Waze kwa kutu flave badini. Soki oseya badini boko mema ba osuna fe wala bomit. Oh. La boy débat. La boy était la boy débat. Est-ce que faut te dire que nani vient dire même ça abimisa ba protéger ba c'est Betty hein. Betty. Betty ko. Yo bila ngote. Bon. Protéger ba zo kangi. Yo bila ngote. D'accord. Nandimi kasi ba bête. Bonne chance. Oh. Donc yo pesa sko. Pesa exemple. Na ba vient na biso nyonso. Fixi ni le koleka. Dana lobi na so Koffi Olomide ba Betty na artiste mboka eko Simba. Artiste mboka onde nani nga yebi na nga yete. Luka artiste mboka ne nani ya uti wapi? Artiste mboka ba ebele. Artiste mboka ba no so bebi ke tolobela artiste mboka ba yebi kombo na Simba. Topas. Gabe na yeba te. Te yo na yebso na privé. So chité to lega la question mususu. To insister beaucoup plus te. To insister beaucoup plus te. Raisa ise sa motema papa dadi bango bale ba para ya Daira. Na pe simbote. Bela nga Léon Chako ngomba te pe Mazembe. Na kati ya Kasangulu. Tokos. Toyokaki na émission salaki okebisaki nyama kor. Obaki akeba na papa na yo yoza mwana suka bande mobu. Mais na mo pe nyama ngo pe luka ndeko mo gi mo pa na ebite so ba ami mo ni nyama mi bombi e abata mananu da ebipete fa lo mi ne pe sute papa mai mukoko mabotaliza la kakuba 3 fois la kinda ngana mo abushetu enwenga sipoba ya mushetu na lata ngo za la kati na mama banga nzela te ngaso na ka kote te moi esprit wana ezali so ngaso na kebiso fo yoka oso yoka so la kuteli lobeto c'est rafala au banga makasi via yoki en tout cas félicitations na moni ba dresser yo za kati ya cage otosi awsa do de reposta au banga po ngaso na mutu moni viso ayeli yo via kuta lobelo tantôt na moi mawa ke na lingi na nga problème te mais ngasko na ya bongo te nga na yela ko mo bimba moni na yela ke mo bimba na pekisi atosi ayo ki en tout cas félicitations na sindele moi $10 orange mana melata jipo nga linga ba mayele Avant moi mayele atosi ayoki asalinga plaisir ba ka kutrole la vie azokabele ba 10 ba 5 bonga kuna pesa na pesa nazala moninga babanda ko bomba ngai balolinga tena mona na mona po mona so ba bimisinga kaka boye makambo so ya mona zaina na couveuse nena zaina couveuse bongo na mo ali chomete mi ba tyenga kana couveuse po ba protéger nga so ba bimisinga déjà donc na sepe ndongo yoki mais est-ce que ebi nani vela biso pito pale veken nani amako ba bataka Siko. Ba ibala kala. Eso be yokuto ta kuveza kuto communauté. Ata lumko ngavie kele kuto ezati fa le no linyo ko foma ya fa abime sawo. Siko yo, so so ba yo sonde sali bongo ke ba yo kana otika na sonete. Na longwa chaîne. On longwa chaîne ndé. Na longwa nanga. Oh. Mais na bi ke vie pas ça ngote. Asala ote po. Nga na soldat na ye, ve so asali bongo za ko trahir base. Oh. Po nga na zana na bundele na protéger ba intérêt na ye. Via ko betanga 12 temps. Po viena za bongo so nga sali kamu via ko apuyenga pe bigende na gangela ni makor bongo po na lobela kete me na gangela ki ene na gangela ni makor bongo via na simala nga via apuyenga ipo ka yepe ba puya ki ye ne yepe ba puya ki ndenga pe via apuyenga na ye bisa so asala ngote mais kilo lobi misi comme on est bien comme linge tonde jour no baloka taka nyama mais lobi misi ngo tina suka nyama ko comme linge tonde te na lobi nga tanyo ngo pona mona pe na ba commentaire bato batanga ki on na kangi na comprendre que comme les nyama ko mais na zong seli ambazaka nyama ti te ba benga lizana kanguma mais ba zona nuko ya liboso yepe to zora no ya liboso mais ena vie simba soude da sumi na ngandati da sumi na ngande sili déjà to be nani ba vie na biso pe ba lobi ba yo kana te tiki si nzambe na sota na yo ba yo kana mais wa so aye faya na ntaba poto boma moto faya sala wa moi symbole moko boke vie limbisa na petino na bunga kinzela pe veta ngomela so via kitsi mutema seke ngape na kokitsa mutema mais félicitations quand même nenga yoki na boni ba adresser ye ba tie vraiment na cache pas na pas vie na biso ye moko
les grands mopao encadré ni matché na cage, ça va déjà, c'est bon. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui compte. Avançons. Toujours. O bengi nyama. Yo so chelo nyoko hotel. Oh na banga kanyoka ya danger. Ça le monter na banga na mukilo wa nyoka. Apa nzambe. Yes quoi ça mbwa. Mais après c'est ça qui t'a mbwa. Oh, yo ebile ka sambwa. Ngala poneli mbwa. Oh poneli. Oya za shota za mbara ya mipesi ngaka nyama. Toko zo tali kako eza ye. Na linga ko finga te po déjà yoka ki. So na bina banda ko chrétien ye. Aya ko zonga sa droit de réponse. Ba nyama za poli. Par exemple, tu vas voir la musolo na cache boue et au ça ba live et c'est que nga na ya et pourtant nga ko sala na ye ba droit de réponse pour nga na mta niveau le tenga na licencié ya za na ibeta 6e desmanté te sera comme mais déjà yo que c'est ça l'essentiel ce soit commandé ah ce soit commandé ya tika ko to le mambo eza na actualité to beta masolo ye déjà yo kaki encore déjà yo kaki ça va tokos boso sera yo kineta pour akoyoka déjà yoka ki dana pekisa ki so ayoki te na ogangeleti bien na biso beta ki sete ke basalela ki ye papier bakende ko tika ngo na ambassade oh ya so foko lobela makambo wana ngani yango kuna mande ko zela penza yango ona oyebisa o biso ke ake mobemba te omoni omayo bivie na lobi ta bino nde bo mesali trop bien nga kel pe na makizembe kaka te na lobeli bien nga héritier Watanabe OK basalelaki ye mukanda bakende kokotisa na ambassade mpo bapesa baartiste bavisa te omoni dega ki motema ba congolais moto alingaka congo te eza ndeko ne congolais ozomona artiste aosala ferita mboka musique oyo héritier azobeta eza mais moto asali toyebi na biso yango toyebi na biso ye vie bomako obeta libanda fort obeta libanda héritier aza mutu na bouti ne bapale moko bouti pa vie na biso ngiama wera son nakogende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yokofana na nyekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tamtam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wi-Fi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumbabiso nanzela lola. Aneo, evandelia cuire. Wi-Fi à bord, mais là, pas de droit à biso, pas tout kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça, c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Mais comment on a un acte, ça la propreté. Via Tanga, comment tu es biso, tu es bien sur les années. Mais est-ce qu'il faut y avoir Mr. Pewat vient la mission de ma Mr. musicien belé. Mais faut le goyer banana mutema, ma mutema, ma les hommes na miso bateau. Il y a comme ta sali makambwana. Elle a oga yem tout donc ils ont base kala ba onga ya wengera ndesa. Wengete na zo le bela maison mère. Et pas ban o babimi pas les ndiamba les rois de la forêt. Bazana na kati. Ce que ça moko na sala ki mutema bewana. Ndakede ko komela ambassade ke wata amemaka bangulu. Ovia lo baki on émission que mi soyez pas papi mom. Derrière le même bangulu te. Mon ko landa kino actualité. Via lobby ba fudi na ambassade ke ye amemaka bangulu. Et pourtant tout le monde a héritier akenana ba misa zonga ba misa ba kimaka te. Mais pourtant bango kutu ba kimaka po bango ne ba memaka bangulu. Ne bon va mettre des coups d'état wana ba ke ko conseiller na ambassade. Bobo ya bongo ça bien te. Héritier za jeté, tikanga na sisi lo ba na kanda. Na kanda mabe. Ko ça ba mitema mabe wana biso so to ba congolais to ba ndeko. So lingi ngate comment se fait tinga na olingo. L'amour c'est réciproque. Linga muninga avancer na œuvre na ye. Yo tango ya yo ki bakenda ba kimaka biso to lo barate. To ça on peut ba analyse tel ndenge moto yo la ko ba souci. So comment se fait ko protéger muninga préjudice et ça la bienté. Mais to qui nani non lobby vient la biso akenda na msenyo so bazonga. So to bi masusu ke non ame ma bangulu. Loni la c'était que azo ba esprit ba misena tchengo la bangula kangi bango na nukach do to kenda ba to so la bango pe. Loni eza fumé que ça bongo te. Eza bongo te eza faux. Est-ce que ça là? On m'a mutamisa kion. Abiseni. Est-ce donc autant que voiture ça là na ba.
On a na bango te mais tout le monde a ba image ndenge artiste comme na ba musicien na tambola na bango nyonso. Les apparences sont trompeuses. Nga na zo assuré yo. Po tout le monde a kenda na ba musicien na ye, nyonso akenda na bango bazongaka. Bazongaka penza bango ba ki marate. Po da ba mesala bango kende. Bango da ezala comme na petite na bango. Mais ezala ka ki muté à mabe. Mais ki muté à mabe ça be to lingana. To abiso na biso to monde na ba nigérien ndi basalaka. Bazo benda na bango bazo sunga na musique na bango bazo pro ya mona bazo beta makasi bazo ke liboso biso to yaka pour aux hôtels ba trophée au États-Unis ba tu ko pesa na inosi et comme biso problème bango ba pesa pour bazo sunga bazo beta musique ensemble biso to zo ba trophée pour ki mutea mabele ki bundoki les ali no yebisao na mama bepe anga kanda mais to yebi que vient na biso ki Shinjora nani héritier tient na liste à voyage ba kenda pe bazonga ya zangulu te. Faut aller la boîte té. Mako kata to sisi. O kata neni no ko kima. Té. Et puis viens ceux qui sont top papola. Top papola Natacha Mbata. Oh ya so. Ngape na beto Mbata. Retirer le kolobi. Déjà. Oh, la tonique est. Na bi retirer avant nga continuer yo retirer. Na bi retirer. So retirer to kati mako kati na termine ke. OK le neni. Boni buzoba boy. Faut éviter. Au moins faut éviter ba question les bêtes. Qui sont gens na zamonga lingana buzoba té. Retirer. Le bac est retiré. On a retiré. La faut n'abi que au moins Instagram. Non, kaka ndongo lobi. Ngai na buzoba te kisi ndonga na mère moko sala ka bulo na bien akende te que porte parole yo ke kokse na ngulu ndeni. So zaki ngulu fala kima. Tene ba lobi. Kwa kimita zongi ndeni. Asa kende ni bakani ngulu. Atikala boni buzoba boyeko. On sa oya atosalo ba debo tala information te. Boni bo. So zaki ngulu. Asko atikala epo ani. Atikala qui sont des femmes d'affaires, atikala so maman babiloko na aya na maison les na bandal je pense. Atikala pas ça ba makamu na ende na sima ayeko ya. Bota na bonne volonté à mutu. Mutu azata avant de travailler non pas na été azaba biska muso atikala ko kenda tate. Mais tant ayeka pas héritier à meni. T'as la bonne volonté à hériter. Mutu amala mo bino bolingi mutu la examino endeni. Ah. Mais quand tu sais rabattre ba ignorance mais au moins quand même ça va. Otika maramone ezanga tino ya oluka ba polémique si njora zala ngulu te akenda na cadre boulot asali boulot na ye et si yango moni azonga donc c'est ça qui mikolo a obo ya héritier maba bien même que voilà butu buta mona ku totango ta zonga mais vient nga ki sinjora soit bandi ko ignorer héritier boy et ça la propreté alors risque à la maudit maudit la ndenge azala maudit parce que au moins la vie faut aux reconnaissance. Pour la reconnaissance na muto apesi un pas. Au moins na minute qui se njora na zabongo, ako ke senga visa ya Belgique ya wapi ba repesa ye. Eso ba pesi po na nini? Parce que azade na premier visa. Moi premier visa des a ouverture à Makamu. So za na premier visa za na pas. Pour ambassade ceux qui Schengen les ont considéré comme muto asa crédible parce que kenda ozonga. Parce que muto sali grâce on les a héritier Watanabe. Mais bien mon apotango te pota butu. Ah bon wanga te yango nazolo batenga tuti na vie ezalaka mabe njora sala pa Kofi Olomide asala pa JB Piana mais pour ani ba pesa chance wana te mais pas héritier ya sali pas même une année héritier mais donc héritier tikali atika héritier tikena ba bon souvenir oh ezaki na vie mo makobo sana rangote donc ceux qui vraiment qui njora a comme ko ignorer héritier Watanabe et ça vraiment qui to côté ba biso mikolo yo aux incarnations à mamike donc il y a la vitesse moi à mamike est-ce que yo ko makamya ndo sana est-ce que bike yo défendre ken makasi ala mu comme abe yo comme au comparer à la manique te malgré tout manique de John Azam maman na respectaka et puis na ko tala eboye elle est intelligente mais pour comparer ngana c'est trop dire ngana lisa ka nguma 3 fois la kina ngaza kwa grivi futi ya liebo nga bana bimi na bandenge na nga ngana na moi muke moni ajo ngana zalango na carrière mulai ya osala manike déjà ya bandango na kimukoloti manika bandango na kimukolo ngana na avenir liboso na nga na avenir pas avant la chaîne film ba no sa makamne misusu yo ye bandeni makamsu de simamuni oh alors bima na émission télévision aux ala raté yo tabo monyera na film sa bandango mukolo abanyo na kimukolo ngana moni biso de no tanga na manike de John Azam mama na observer pour na sepelaka na ye mais abanyo na kimukolo na lobi te pour na manquer respect mais ngana age ngana zalango te no loba pete mais na moi muke na moi na Kabila les fils
Ça on a 13 ans 17 ans. 13 ans 17 ans na deuxième licence na ista moucheto ata yo moko. C'est nga tangi normal. Mais na bisu yo boye nga na carrière moulayi. Nga vana na carrière moulayi par rapport à maman nesko za ba na carrière ya ko continuer. Mais nga sko na la carrière za na ko katela nga lobby na lamu ki na ko continuer car pour âge zanan. Par rapport à mère déjà moi avancement à vivre un peu d'expérience trop à honnête à retraite nga na yo zo relève obi aza idole na te idole na ngai na sens que na idole na ngai idole na nga vraiment sans vrai pour mentir ata ve na nga ken pena makize maroye bisa depuis mon ko boso to kuta na ye na lobela ye mingi Karine Mokonzi la baronne mam de la Chine la maman d'Arieta Kikuli ya papa Evi na pesi mote na nga za chinoise nazalaka mpenza chinoise engagée nga naso mutu alobeli Karine Mokonzi mabe na koya kolobela yo nga nazalaka chinoise wala mutu nyonso ayebi yango ata so otuni aido bokwalo otuni Validi Tambo bakoyebi so nga nazalaka chinoise maman mpe azape kama nokokwayo nani maman siko ba biso na palais balingaka te na lobake na sepelaka na Karine Mokonzi ekreelaka baproblème ekreelaka te aidole na nga na sepelaka na ye mpo Karine akamta esprit ata mutu azanga mabe na ye te mais nga sepelaka na état d'esprit na ye nga alinga mwa moso affrontaka makambo abangaka makambo te nga siko nazalaka bongo na sepelaka ye na côté positif. Mais Manique de John pas maman on a sepelane d'abord on a sepelane parce qu'elle est intelligente. Elle s'exprime d'abord très bien. Argument elle sur raison loba. Faut sentir que oui. Ata whisky il y a pas sepelane. Et ça Lisa. Est-ce que yo ko ça maman Manique ça là ah. Na c'est whisky ça a posé. Là il y a. Attends dans ça le on a regardé dans ça le on a besoin de leka. O leka. Object. Oh la kindat. 3 fois la kindat le fait toujours. Ngasko bongonde. Libeba. Pour te citer, tu as une information. Vient à Bisso, Zachary Bababa, soit na Fali Bazari à Los Angeles. Zachary Bababa, son manga d'âge. Il y a bon Egabora et bon. Oh, il y a solo. Bon, on a mis la raté. On va expliquer Bisso, relation ni besoin entretenir bon mi mal. Bazara na relation ya pire vena petit nae. Relation mo ya kala. To pas professionnel. Ya na bani na oya ya balwani. Ya kat ya. Bazara na relation mo ya yo mo ka ndenge egla boka ka Zachary Bababa so manga danger. Ne sera na boka ka japonais Kito. Le papa le patron de Bessingo mais comme na mnonga za comme Laura Sosoko na mnonga bokechu. Ndenge mo pena Venanga Zachary Bababa sona aigle ba na relation moko na nous professionnel à part intime parce que ça vient naé Zachary Bababa so aza yenda za nandi coordonnateur ya chargé à communication ya marketing ya événement solo ya yende penza parce que ya zate mutu ba osala ngwa zate mais veza que là dans mukolo pona zo ine ba jeune te veza que dans coli déjà na ba jeune yosko tangela ngai na génération ya ba jeune nyoso oyo yebi ya milliers musala oyo na déjà sali makambo veza que la sala mais bon mutu zate parce que veza que mukolo banda ngokala ce qu'on mona makambo fali pour ba possible et c'est une expérience ya mbiaka makambo bino makambo stade mikate Maman stade oyo maman moko la longo longo na net pozo senga na zulango l'air moko sérieuse pour la lobelango bien et india pour maman fali pour photo lobelango bien parce que fali pour ça jeune parce que mon niveau ça que dans bongo ambia kana idéologie moko fanda maman ezo senga fo yenda coordonnango fo yenda dirigeango au sentiment ba français na zo ngala lamba ngo pour ba tout ba comprendre donc tokos et senga fo ka yé la vie ça la maman expérience dans le dans domaine oyo et senga fo yazala yango moni verso aigle taka za moni aigle pour moi likolo aigle mona musika y a vraiment à mon égard faut ben Zachary Bababa soudé alobela marambo yango moni azwa ki vie mais vient au salon tokos mais vient na moni na koli te rekola ya na problème te to atanga petit veke na ça zo retraite pour ani pour la moni vient comme il a repoussé na âge ba préoccupation faut biso to zo ba relève mais expérience à vie zakaka vient na zabongo yene mutazo coachinga parce que expérience na ezo compter donc vient na zabongo az expert peut vient travailler mo côté à cause de biso équipe na film to travailler na yé et ça la bien plaisir à cause de appeler na ti le coller ba vient ka belé azui yes, ça c'est qu'il y a force à la on y a un visionnaire dans le métier, il y a une idéologie à ma casse, dans sa instruction, argument de l'imamorole qui est là, et c'est un rafoya zalana. Bon, merci, on est à la fin. Quelques remerciements pour ton kata, ton chité. Avant on appelle ça mbote nanga pas quelques personnes.
Suivez-moi sur Instagram, Lisiana Kangouma, sur Facebook, Lisiana Kangouma, sur TikTok, Lakinda 47. Surtout, merci pour nos conseils, nos soutiens. Et ça, a vraiment plaisir, Makassi. Et nos conseils, nous vis-à-vis de nous, nous encouragés, nous remarques, nos suggestions, nous ça la plaisir. Abonnez-vous sur Congo Kitoko. Place de Bobo, les langues vraiment mingi, Nazara Nakata Congo Kitoko, na Pessimbote, na Batunyoso Balinganga, vous êtes tellement nombreux. La Pessimbote, na Miss Kachi, Exaucé Kachinga, la Pessimbote, Isaac Idilou, Baronde Bapara, ya Petit Iso, la Pessimbote, na Kidoué, Tunyoso, na Moni Christian Taliska, Master Langamogo Bastos Mobutu, la Pessimbote, surtout Bambote, Balano Soaïsta, Moucheto, Bolinga, Lisena, Kangouma 3 fois la Kinda, le feu, toujours. Batambote boleke belé na suki wana fona misala so milingi te mto lingo neti morazate na bana mi créera sans oublier Makrangi mi baby derrière la caméra toujours ye penza yangai. Bon, on est déjà à la fin. Avant de clôturer, je remercie d'abord mes responsables qui m'ont donné confiance de vous présenter cette belle vidéo aujourd'hui. On sait, et c'est là où il y a Liboso, mais il y a Soukate. Toujours. La Kinda. 3 fois le fait. Toujours. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à sénateur Stonewitz, Babi Yendega Mobali. Merci à tous. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.